congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opérer sans Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opérer sans Francine Ngembe. Merci Nabana Poto, merci Nabatutu Bozota Labiso à travers le monde, merci Nabatu Nyonso Bozota Labiso na Paris, Bato Bozota Labiso na Belgique, merci na mon boss Francine Ngembe, la femme en haute qualité, 100% Kano Kaka. Lelo na plaisir à téléspectateurs Nyonso Balingara site au 3W, Toyambeli Bino Papa Griffe, autrement dit Cocobar de la SAP, Lelo Toronsola Papa Griffe Marambo Belé. Bonjour Papa Griffe. Oui, bonjour mon frère. Bonne santé. La bagarre à boule toujours. On a évité juste un mot avant non, de mais on a fait ce bâtonnier sur la Bisombo Théâtre. On a évité ça site internet. Na Rotterdam, on a fait si Aimé Simba Mbo Théâtre. Aimé Simba Mbo Yebiga Masolo, na bagarre à boule toujours. Et puis, na Londres, on a fait si Jikembaya, Yomo Yebi na bagarre à boule, quand on est développé. Et puis, pourquoi pas. Na Canada, na PCINO de Canada, pour passer aller dans le site www.com Papa Griffe. Donc, na PCI Batutu Baota la biso de partout dans mon théâtre. Merci beaucoup Papa Griffe. Na habité Batbazota la biso. Papa Griffe a un nani. Papa Griffe a un coordonné. Papa Griffe a un musicien. Papa Griffe a un nani. Papa Griffe a l'homme en point d'interrogation. Ça veut dire couturier, styliste et modéliste, cordonnier, voyant savant de la SAP, docteur en philosophie de l'art d'habillement, commandant suprême de justice de la SAP, le descendant du roi Salomon, le successeur d'Engans Estervos Niarkos, la voix de la SAP, porte-parole de Jésus-Christ, évangéliste de l'art d'habillement, missionnaire de la SAP, initiateur de la dite Journée mondiale de la SAP, bref, sapeur d'État, collègue et chef de l'État, tout. Nous avons collègues sur le plan d'étastique. C'est-à-dire, on a fait si banama inanga, Obama yomo yebi, ndenge yebi, ndenge pe mona mai mususu, Edouard de Santos yebi, ndenge pe Denis Sassou Nguesso yebi, et puis félicitations, ndenge pas lui, et puis pourquoi pas mona mai Joseph Kabila et pas yebi, donc entre nous, nous sommes des collègues sur le plan d'étastique, donc entre le chef de l'État, chef de l'État, donc on s'appelle d'État. Nous avons profité direct pour officialiser le sous à sa paire d'État bien. À tout ça, la République démocratique du Congo et un pays dans un pays, tout ça, la République de la SAP. Nous avons la présidence. Et puis voilà, donc gouvernement, il y a polyculture, c'est-à-dire politique, il y a culture. Gouvernement, il y a polyculture. Et Zoya, bientôt, dans un cirque. Parce que c'est la toute première fois depuis le monde, un monde, gouvernement officiel pour l'État et qu'on comprenne rien. Naba makambo ya formé, Nzamba sali monde Congo, chance de façon que Papa Griffe a la Congolais. Donc il faut en profiter, Naba pays nyosou, parce que le gouvernement mongo, tout lingi tout recadré. Pour comme le gouvernement de la SAP wana. Naba combo nyonso pesi porte-parole à Jésus, styliste, modèle nyonso wana anemo. Non mais Papa Griffe c'est un artiste et philosophe. Quand bien même ma collègue nanga sur le plan philosophique, Socrate naba Descartes, botanga bango, mais bolagi ça injustice et puis bolagi ça complexe moko et pas d'étranger, vous ça arabe avantage d'expatrier. Biso bana mboka o tozo sala ba faire au lieu que bana bazwa temps batanga Papa Griffe lobi kuna batanga Papa Griffe etake nani batanga Papa Griffe parce qu'aza styliste parce qu'aza cordonnier parce qu'aza master ya ba président tout ya monde tout nengeni sikoyo ngana ko sepela yo o comprendre ba titre nanga comme ça posa ngana défendra moko na moko c'est-à-dire o to banda porte-parole à Jésus-Christ mais pourquoi pas
Vous comprenez? Parce que tout le monde a place au pré-charaté. Voilà, tant qu'on a le barana Genèse 3, verset 21, après avoir péché entre Adam et Ève, Yosu Mouna Saper Moazolo de l'Ango, ce Saper à l'Obéléon Sega, où une école na IZS, Université Centrale de la SAP. C'est-à-dire, Azui, philosophie à art d'habillement, que c'est une science qui est très importante dans la vie humaine sur la terre, qui nous enseigne l'hygiène, la propreté, la santé, qui donne la qualification d'une personne physique. C'est-à-dire, à travers leur uniforme, nous reconnaissons les mécaniciens. Est-ce que l'université de la SAP en Wapi? Nalobi, tout c'est dans la tête. Moutabanda pour la classe attend nulle part. Mais Azalaki il est lettré. Mais il est très mauvais géniteur. Bon, moi j'ai quand même eu mon temps pour étudier. Donc moi je pense que quand je dis que nous sommes à l'université, mon inchigikala, et souvent on a d'abord mon babanda bengango ba certificat. Vous comprenez? Après il y a brevet, diplôme ezali, ainsi de suite, licence, le doctorat. Vous comprenez? Mais si vous avez boulanchik, attends à la complémentarité à idée sur le plan scientifique, il y a un peu de salanchikoul. Vous comprenez? Pour la SAP, pour la SAP, na aidé culture où on a sali pendant 30 ans à la télévision, on a exhibé pendant 30 ans à la télévision, ça comptait cité. Les lois et sali qui ba chaîne est commis et belé, or ba chaîne on a tout bazalaraté. Les lois et sali qui ba émission, tout comme ba journaliste, il y a des émissions à SAP ba commis et belé, or bazalaraté. Tant que zalara d'abord aux RT, les lois comme RTNC, Office. Il y a Radio Nationale Télévision. À l'époque, coucou, nous avons fandi na pouvoir armé, na chapeau na yanko, yo le blanc fort. Ils ont raté. Merci na ba Stervos ni Arkos le ngance, na ba papa Wemba, na ba grand-père et puis na ba King Kesser Emenea. Na ba frère rango, na trasaki nzela. Mais si on nzela za ki flou. Et puis kokata zamba, ce n'est pas une chose facile et puis Papa Griffe vaccini na SAP. Voilà. Papa Griffe vaccini na SAP parce que les lots ba saper pe bazali otoyebi. Papa Griffe vaccini nini na SAP. Si go eza bien. Yoko il fallait répondre ba ontala kuna ba parler ba sepelité. Ba moni que zo maîtriser makambo o yangate donc o sala mutuni mission mutangu vraiment yozo ba été. C'est pelité. Le 10 février, journée mondiale de la SAP. Il y a un autre comment parce que le 10 février, on a au salaire binu sort. Zelana Silisa, Zelana Silisa. Donc comment on a yo si ça on a question na ngai. Avant tu as nous biso nyo sous lugana nous créateur, nous pasolinzela. Papa Griffe vaccine nini na makambo ça parce que tu ba cerveau signar. Voilà. Si to yebo et to soulango. Papa Griffe vaccine nini na ça. Na pesi ba vie na ngana merci parce que bango nyonso ba papa mbaba bozi ba emenea ba yembaka ngoni na mama ngebi ba copain ba kendeke ba vacances ba tunaka bango boni mwana wana azonga kata bango ba yembaka mais ko exhiber na télévision boy journaliste et ambassadeur eza œuvre ya sapeur d'état garant de la SAP que je suis Papa Griffe oh yo sana esiko 2 ans mutu musu comme téléspectateur va comprendre déjà zelana silisa pour makambo za mo ebele omoni songa zoloba zwara caméra comme dans bibliothèque pour image na ngane mutu kotika la wana demain après demain na ozala mutu na kufaka rapport lié za naturel mais makambo nga na sala eza makambo nga na sala nzamba permettre ki mutu te na mokila salango à part nga vous comprenez yusu mona na cimetière ya mutu nani nga kufa même à dans le monde entier, il y a des solo comment on a livré les arabes balatara bien bakenda ko ça la gerbe de fleurs. Mais les lotos signé na bato talabiso le 10 février et comment mbutu au monde au balekio bazala pena yo yo part de la SAP et kumba man honorable Zakari baba basu ba le 10 février bana voilà na tigana lo bana terme ni bana terme ezalara o ezalara bana bana ou ezalake ou bazalaka comme on a bien papa le nom le plus proche de la SAP ba ngo bien koko bar de la SAP bon si go ta si go koko donc abota déjà papa voilà nasilisa le 10 février ou e koma mbutu
basaper oyo babengaka léopard de la sape bakoma kokende cimetière ya Gombe bakendaka cimetière ya Gombe na honorable ezalaki babaswe Papa Griffe azo se retrouver na triomphal mais liboso ezalaki yo kokumbela na bana wana nyonso ti na cimetière mais Papa Griffe okomaka à l'écart na makambo ya sape eloko nini ezalaka na place oyebi soki ocréer il faut innover kotikala stationné te ozo comprendre nga na uto soki naza philosophe naza na baidée ebele eza na baidée ebele nano na mettre yango en exergue te ozo comprendre pour opportunité wana ya kovandisa bato baboule eza te tant kaka ozotanga na monde artistique nga nazo raisonner libanda ya monde artistique d'abord place na kozala na nzambe babenga yango didega pekma ça veut dire don d'inspiration divine d'évangélisation pour glorifier la grandeur des grands artistes et pères les créateurs du monde artistique. Là j'entre maintenant dans ma philosophie. Au monde artistique wana hein massa ah voilà ne ba comme monde artistique wana comment on a limité c'est-à-dire nazo réfléchir mondialement. Ce que tant que dans le monde, tout ça dans le monde, nous babenga mapepe dama. Ça veut dire mapepe dama. Oh, si vous êtes dans kata mokilio. Mapepe dama. Mapepe dama. On a les fondateurs. Monde d'analyse de pensée philosophique pour le développement des différents arts et métiers d'habillement. Moi, je vais faire un azoloba. En réalité, il faut se demander temps au sein de ta syllabus ou bien tant livre Robima. Autant de livres titre origine de l'art d'habillement c'est là si les sapons au moins c'est une côté de philosophie les armoires faire ça va comme les philosophie dans je sais comment maîtriser donc question au lobby qui opposé qui bana oyanga le 10 février mais ce qui est très important on comprendre que le 10 février ngam tuna créé et là qu'on peut se créer un limité donc ceux qui sont encore pour monter pour simba il faut que batuba sepela nango on comprend net le lot tout monde a ba musique sur bimisi album ceux qui ba sepela nango te simba te et puis quel que soit politicien ceux qui meeting a bien zaté pour nous bercer batu en tout cas tu n'auras pas la chance d'être voté quelque part vous comprenez donc ngana sali idéologie nanga ba petit balandi yango eze logo oyo bango nde devoir na bango ya ko félicitaka avia sali logo moko boye ngasi go mais bango ba boya ba makasi ngana silisa na koya eza normal ba boya nga yumuna ti satan kutatela nzambe libaya mais nzambe atikala ka nzambe ya et puis na ko sala ka nga moko te vous comprenez so ngana zanga moko seki na zai su mututé donc faut qu'il y ait une compétition. Parce qu'on a démontré que nous allons faire nanga. Pourtant on a une na TV. Ba te bele balani na TV. Na si bango bino bosuka na TV nga on memango na nini? Na cimetière. Na meme on a cimetière ba malanda ngo me balandi. On comprend? Pour ba mona bango ba yeba bango de papa yamba ke bon tina kwani tina tozonga ka na page na lingi na lobake eloko soki simbi fo bat balanda. Mais nga nzamba salinga grâce. Il y a faire comprendre ngai tukoki babenga ngo ko prôner non nini ko profaner toko profaner na bato bakufa te masa biso tout okufa tukoki ne kuna na cimetière te poto la gisara boy tozo dendela bato bakufa sozo concerto lati faux plan artimbela ngondeni iya sia dayana e wana za ba feint ngala senga nzambe pardon na la gisige non na bimisango libanda na triomphal tant na même on a place des artistes na triomphal je me souviens na papa Mbanakara alobi nanga merci au salisku eloko moko monyo bimisango na libanda par rapport à cimetière est-ce que ça c'est important chaque le 10 faut bokenda rodenda likola batombo est-ce que mona nga kuna ngana sala lisuku kuna te nga koma na triomphal papa Mbappé ça merci abi très bien ngo bimisango libanda pour tombo na to banda ki on a papa Mba. Vous comprenez, cimetière Rwanda. On a fournir effort pour ton information. Tomo et Niarko, c'est ça qui est à Belge. Ma fazer, ma faratela, fort. Et non, il y a Belge. Ngaï, Nambamba Nangati, son excellence le Zolo Bambi.
place aza na pesi mbote ya trop aye ko benganga tini omoni tomba Niarchos wana ba changer yango et puis jour bazo changer yango jour à le 10 février maçon na zaki na retard ayo ko le 10 février avant 12h mutu moko ta côté na cimetière famille Niarchos luzolo bambi na ngai mais bato belo zotanga wana bazala kité hein ba ibi makambo wana te hein wana za ministre ya justice aloba pe mutu so ameki ko filmer nga na ko kangai bato bele bazala kité na ba faire comprendre comment boye pouvoir voilà nalobi hein tant nzambe créant l'homme à notre image tant nzambe azolo bango Satan était là présent mais lelo Satan passe à la chemin na e tant nzambe bengani Satan qui t'a gué morote yo tanga la Bible te ngana tanga la Bible ngabo tanga na Bible me bozaka kidiba yango ngana continue tanga la Bible totango na Bible na ndenge biso toyiba ba simo ba petelo nalobi ha mutu na mutu yaki na mission na ye soki vimo tanga Bible okoyeba mutu banda lata na mokili nanu baleka ete okoyeba ye napesaki yango na batitre na ngati kasi Jésus alata banzamba la danger consulter Bible on comprend que nzokande comment parler la sable roi Salomon nzokande roi Salomon on comprend nga nazalaka déjà na recarné ce qu'on n'a pas Papa Griffe na maramba formé na répondre au poye balibela ils ont ba journaliste belé bayaka na boîte sabango même na mindele et puis mindele po to solo ano nde to solo ano bolikonda uzwango ya blague tia on comprend non tu ko payer moi bon na lo bango te na loba to yeba na lo bango te hein bon ate salami le lote yo kanga kaka ke mais na cadre ka ya ba maramba sap vous comprendre donc galerie Papa Griffe un jour rozala tout soukara wana mais Papa Griffe na tout le question nasi marambo posa ngai pourquoi s'embrouiller alors qui m'a ba question na ngai yo kanisi so ye na galerie o moi parti pas di kando bulanga na boyela ou bien Glody Roboya qui m'a ba question na ngai ba petit bazo ka li solo ndenge tozo solo la Glody di kando botala face à massa sura ye bo misake te na réception voilà tout ce qui wana pona ko lobake makamu nyonso bango bazo sana makamba forme eza makambu nanga ngana petit na vana na papa wemba na vana Niarchos na vana na Emene na vana na Bozi surtout Niarchos voilà photo sur la masolongo na Bozi on comprendre bato babani ba faire wana bango ngana yeka na moderniser yango na memi yango na cimetière na zui ba saper na braza na teka car na nga Mazda 626 à l'époque ya pembe na zo mbongo wana pas Didi Kinwani on comprendre na sacrifier car wana na tambo ya makolo pona mema ba saper na braza ba petio yozolo ba wana ko bungisa mo image ya kuluna ba ba plan ya kosala boye au dépenser ba petit balata ok au faisait ces bango pe na mema bango tie pas Sassou Nguesso na ndako ya Sassou Nguesso so tuni bango baroye bisayo quand bien même neti ka ne makamango koma parce que bon bazotina bango ndengwana mais soki balingi baroye bisayo on se comprendre donc pour nous le bagage na soit risque ya l'arme bo na ko ça la commerce le botelinga so ezaka 626 à l'époque wana lelo soki bato muso amayele neti ba Congo neti bato muso bazana na besoin boko la mongo agoko mape na grand car na taximen asali bolo bia sombe mususu donc voilà pona makambo wana na zwa risque ya kozwa bana bato na braza ya koyana bango na Kisasa oke lelo soki problème nga na kotia lisu pati na braza te pe na suka nango ekomanga ndenge wana bana bazongi bien mais ba image ekete bakanelanga na jomo obo akufa guerrier mutatikela Sassou Nguesso pouvoir Willy Manzanga kani una ndenge ni non oyebi kombo wana Willy Manzanga kani una ndenge voilà auti ko kufa année passée député akanela nga po ba image ye mutafutela bango ba billet mususu po ba ya awa
parmi bato oyo bazalaki na bango bon bapeti baye et puis il faut bamemele image atala amoni image te wana esu eza bamasolo mosusu nazolakisa kaka bariske bamakambo nga nazwa et puis bakotisanga na car ba 19h na bambila en tenue civile. Merci Seigneur ndenge abatela toujours nga mon frère moni makambo nga nasali natindi bapeti tina mikili boyebi yango te bapeti ozolo boyebi yango te bango baotoke mikili voilà. Est-ce que ndenge nalobaki nga mutu natinda bango oyokaka barépondaka bayebaka banzela wana te yo moko ndimi okende te motinda léopard de la sape nayebi yo kolo léopard ngai nasala yango epa baasta paola yeba lisolo nango euta ndenge nini omoni nga nazoloba par rapport à ancienneté expérience et puis âge ntango na banda bafere wana bango bazalaki te makambo nga nasala bango basala te nazwa bango kaka boye nga mutu naomema bango na batélévision ata bozoloba soki mpe ndenge nini nga pene fona loba kibongai parce que je suis verbe être nata présent nakobukana te mpo eza nga nde mutu nzambe apesa nga grâce wana ocomprendre donc bapeti oti lelo bafingaka na bango natrouva nango kaka normal vie ezala nango kaka ndenge wana masa ocomprendre napesi yoka exemple satan atiela nzambe libaya memiko babenganaka ye akendaka ye moko te akendaka mpe na baange eloko nini esala ke bana wana bakindi basala léopard de la sape non léopard de la sape eza kombo nga nasalaki yango nazwi basaper na braza bakena kombo na lakso origine na kombo yango mpo oyeba bango wana bango batikali ya bashe bango ocomprendre donc ngai kuna na kati ya braza nakie contact na basaper nayebiki na banda olala na hôtel Les Bourgeois bamemanga na place moko eza sécurisé bamemanga na place moko eza Les Bourgeois pour na protéger forme na ngai et puis na me protéger après na bimi na soir na bandi koluka basaper nakutana na saper ya liboso bazala mibale patience na héritier histoire oyo ya époque na nga yango wana mais soki tokeba époque neti ya bapapa wemba mona bakoko ya bazalaki koko ya kote na biso kotu kuna bavi mulemule donc ainsi de suite donc bapeti babendana mpona motema mabe pressé tozovivre na bino nga naza mpiaka mais napesa bino idéologie nazobunda bolata mwa pate boyeba mwa bapakola mafuta boyeba kosecoife mpo bozalaki lelo oyo bakoka kokufa na baopération likofi nde basi babara bango na ndenge nini voilà ntango bazokanga bacolonere awa c'est une façon ya koyede bato bapeti bango moko au fond de leur cœur bayebi mais tolobaka te mpo okwa mpo tokóma ndenge tokóma mais nga mona bango adimi kombo wana ntango nayebisi bato na sefa bosangisa équipe na bino bozala te kaka ke mongali te mongali fo ezala potopoto ezala baxe ezala bango wenze ezala bato nyonso basangana nazwaka par commune 2 na 7 commune yaka na 14 kombo ya bord na bango bazusqu'o équipe na bango wana Diable Rouge nde place nga nayaki kozwa inspiration ya léopard c'était comme ça bapeti wana mpe bayebi yango bien et puis ezalaki présente ndenge wana na anniversaire moko ya 15 ans ya Niarcos wana kutu Rachidi azali après nsima bambula donc ezalaka ndenge wana alors tout ce qui se passe moi je me dis eza mosalonga ya sali lelo oso ekomi ndenge wana ezaka même na longoli bato na chômage bon papa Griffe bato bacomprendre déjà place ya léopard euta papa Griffe yebisa biso eloko nini mpena bowelaka na kolutu na ozakari bababazwe wana question euti mosika epai ya Francis Mwamba na Australie papa na Francisca abina tu na papa Griffe eloko nini bowelela na honorable Zakari bababazwe est-ce que ozoyeba papa Griffe bien hein? Papa Griffe dans la vandira boye nasala les promotions sans les conda yo bino zo trouver en normal
hein on est à question ba téléspectateur parce que na komaki déjà na Facebook na ba papa griffe ndi ba téléspectateur ba bi mais tout mona un mo fa par exemple sur la télévision moi mama banga pas honorable Zakari yango to lingi to yeba nini moi mama banga moi ba nini moi bloga mike ko bendana pona mambo WhatsApp ba pesa ki soki nini ba simba ki soki nini nga funa na faire comprendre bateau bazotinda yo pour toute la question bazo sala bien mais le mal c'est quoi nako sakana na utu bisonga na muta bible nako sakana na ba collègue nanga au de travailler na bible te comprendre vandi kabo Marc tuninga problème à Marc te ya lik tuninga te ba Saint Antoine tuninga te on se comprend ba Jean-Baptiste tuninga te question monika ka Zacharie a fait son travail dans la Bible. Dans la Bible, on comprendre. À l'époque, donc, chacun a son chemin. Mais, à ce qui concerne peut-être, merci beaucoup, Papa Griffe. Toko Tasiko, il y a un art na yo. Ça, par contre, solution avant. Na sentiment, il faut la structure. Pourtant, on a inventé Makambo. Vous avez dit, mais tant que vous s'accaparer, et comme il y a une structure, après, et puis bon. Pour voilà. Le gouvernement de la SAP, on aussi c'est la voilà, donc la présidence de la SAP, je disais un pays dans un pays, tout dans la République démocratique du Congo, et puis tout dans la République de la SAP. Bon, comme tout pays, il faut l'organiser. Organisation de la République de la SAP, structure nango. Hein? Donc, d'abord, il y a la présidence de la SAP. On a une structure qui a créé pour nous tambu samara SAP na nenga bien. C'est-à-dire, nous avons un ministre, on a un gouvernement de polyculture et économie. Gouverneur. Nous avons tout, mais nous avons ça petit à petit. Nous avons ça parce que il faut la capacité à la structure et là on a bateau commercialiser d'abord institution oyo et produire culture ya SAP na ba dimension nyonso vous comprendre monitant tozo mona SAP ba mona SAP oyo ba petit ba baby sa ya kupumbwa na bilamba na nzela ya osenga bambongo na babar ya osenga bambongo na bawenze ya osenga bambongo même muto zo bela à l'hôpital faut beteka matolo bolobi na le oleka ne quand finga papa Griffe. Non, il faut tout recadrer ma faire. Ça dit sapeur à sa voyouté, mais les sapeurs paraît comme ce sont des voyous. On se comprend. Donc on a et logo on a lutter lutte contre la délinquance, contre les antivaleurs. Et puis, il faut tout makamususu. Mais là, qui est ce sapeur là, premier ministre Yambaye? Premier ministre Yambaye, sapeur Kaka, au coordonné. Na Congo est bien. À part Rayo, il n'y a pas. On le bien, premier ministre honoraire. On le bien, à part Kanga. Il faut que les histoire. Coordonné. Ba député, ba ministre, ba banque mondiale, na ambassade, ba vandi libanda, ba programmer, coordonner mo bo sapeur mo mais non. Faut ça et puis ça naturellement. Les a blague ça, mutu musu so mo na orgueil, mais nga zote logo na ne salamate. Utu mo na bango. Utu mo na semaine passée wa nga na une émission, bango ba uti na primature, ba zozonga. Kaka na groupe ba petit oyo ngala l'accès bango pe ba memba ninga c'est bien. Ce pe ba memba bango c'est bien. Mais démarche ba bande ko zongela on dit penda matata ya mbaki bango te. Vous comprenez? Donc depuis muzitu ti matata combien d'années? Tala siko ekaro wana pour comprendre moi muke ba ekaro na zanga na ba makambe belé. Tala ekaro wana depuis muzitu ti matata. Et puis bino siko bodi na nenga ngulu pa c'est bon. Là, c'est un jardin et puis nous avons besoin de partie. Maintenant, à côté ici, nous avons ma tata culture. Professeur la musique. Musique, là, c'est que nous avons un premier ministre, il y a un petit peuple. Il y a un ma tata pas où tu es au bétango, un bagi va cantonner.
bato bakombola balabala asala bango fete. Donc est-ce que bato ndenge wana soko tali penza bien na ndenge bato mosusu bakumbela pouvoir na biso bango asala te bapeti yanso bakende na nzela wana mpo bamona bayambinga place jalousie eutaki mpo via paye benz neti kaka. Est-ce que lelo bapeti wana so balobi Papa Griff Kokobar de la Sapazara moto asala biso moto afula biso lelo tozonga lisu na mouvement est-ce que c'est ça bien te et ça bien te dans quel sens moni souci na ngeza il faut panza même ba o ba epananga ba musu ba to benda na mikolo ba kimika na sefa oh ba musu ba ba ni obenga donc moni po saper simba et atteindre makambo nga na zolinga donc faut ba grouper panza na rapport oyange panzani na bundi na zuba musu na recruter car kuna wana pezo nde sape okende liboso saper azaka mutu matolo saper azaka mutu akina ngaba zui pantalon saper azaka mutu akina lemba zui chemise et ces structures moi gozala to gouvernement atia maboko abotia mayele ekoma normal et c'est pour ça la maté vraiment mais quand c'était sur la présidence de la SAP on a structure on a créé pour nous en conformité dans l'État et puis on a travaillé dans le ministère de la culture, on a travaillé dans le ministère de la jeunesse, on a travaillé dans le ministère même l'enseignement. Il faut apprendre les choses. Vous comprenez? Nous avons fait bête à droit. Vous comprenez? Nous avons fait droit. Donc, les petits on attend autant. Ma petit va s'embrouiller pour rien. Va continuer chemin na bango, va continuer chemin na bango. Mais va panzani pe. Na yebi na ngai, na yeba na nga total na TV. Ndi bango batala biso, ndi biso tala bango. Soyi na peut-être na tante ba petit musupe ou de ba connaissance musu ba yebi sanga. Ba lekaki ba finga ki yo. Mais pourquoi ba finga ko yango so balinga te? C'est éducation ba bimi na bango na ba porte ba parler na bango. Imaginez mère atiki badi na parler moi badi et a 10 000 bika ba vivre comment vivre na kini. Il faut protéger na moi si alia. Mais yo roya na parler badi ezate beti petite sœur au fingi mère. Bon siko nga mutu na za ko encadrer na libanda. Pour finga ngesani. Et ça rien. Et ça rien, le bélo rien. Pour finir déjà mes parents na yo. Donc, nga na mona ngo na koma mona ngo normal et puis na yeba ngo pona yemba ngo na nzembo. Na tu na bango. Na yebi ya solo ba kotinga bino. Bo mekanga na zoboya nanga. Ke dia pinir bino. Polémique za na tina te. Ba yanke banzembie. Likundu tina te kombo ya ngansi zonga. Makambo nyonso moto asalaka liboso akosala utaka na makanisi. Vous comprenez? Na yango avant kutu esalema. Donc ba petit o bango ba osala eza makambo ekamwisa ngati. Ekamwisa ngati. Donc na trouvé un normal et puis merci beaucoup, merci de ce qui est dans la émission de Papa Griff. Tout compte à ce qu'on a art na yo. Tant que ça la boy. C'est gouvernement dit que Papa Griff a coordonné. Et l'aura liboso na kika au-delà. Parce que ça la soulier à boy. Est-ce que Congola la takayango? Soulier à boy. Est-ce que boutique où est la Papa Griff a salé na télé à qui on a boutique à Tiki. Adresse moi ezali o bato ko somba eloko. Bon, pour menancer na ba question tie, moi j'aurais préféré nazolo ba yo pour comprendre et puis bato bazola na biso bazo comprendre. Utuni so gouvernement yebi ki ngala sala ngo. Bon. Na yebi ki za ba système ba délestage. Chez bino moi, aux en commune. Ah, oui c'est gini. Osekini togende ngala botami na yolo na kol na mumbele siko na limité yusko za commune to on veni to on koto mo ngapi na limité na face ba camerounais potayina muna ba camerounais te ba camerounais ba kola na kina ba gouvernement yebi par rapport à nini voilà gouvernement yebi par rapport à nini soko za étranger te zela tout tu ko ba musique musique ya nga tangi nani musique ya mbago etangi cordonnier
est-ce que structure nazoba par rapport nazoloba par rapport ya structure gouvernement ebike tozala na coordonner moko parce que tant ozoloba koza nani ya Jésus oza styliste oza nani parce que ba styliste musu baza na ba pays étranger tout monde a bâti là-bas ba pancarte ba yebani monde entier akobimisa ba pays na ba développer ça to ke malembe pour comprendre oza mona kino botami na kino ata ba parents baza ba camerounais mais okoliawa sikoyo tozo kende boye okomba et puis toi ba tu moko nge général na relaxer pendant que na lingi de konanga makasi tolobela soulier biso tout ba africain Cameroun na Congo Buganda biso est-ce que to kanga bino kanda rien na lobi boye darbi mais nous katura kamba ya koyoka loi ko nganta bombo ko mushinga mu kongola ko loba mambo Cameroun ko ba mambo na lobi tengala bongi sika ba beta lingala danger eloko te ba bateka ba tige bon lobi ba te bele bani ola tango ba te bele bani ola ta soulier ote bazo ko s'envisager ba la tara ya musika poto Paris na ebité papa drift bon chance na ngeza nango Kabila la tango chance ezali premier ministre la tango matata na ota PC 3 mais le kola ba tumususu ba lakisa ke ngana zalaka lokwa Mutadolf lokwa bango na bango ba bitumba na bango ba premier ministre fallait bimsela ngala razwa ki 3 mais azongisa ki nga prometteur garoyawa na yati mais deux ministres né non na gouvernement oyo ministre ya Peme autaki kozala awawa et puis na époque ya Muzitu ministre industrie autaki kozala awa je vous apprends que ba autorité belé ba vient nga ba Henri Kimbuta yango ba beta ba pièce ba vient nga ba pièce mwa bilomba ba beta ba pièce donc ce no bina tanga e bobima lokola orgueil ba vient nga ba Jean-Marie Kasamba ba beta ba pièce c'est ba soulier na yo ba soulier na zara ya batalikolo zana siko souci na nga siko yango wana te moi souci na nga za classe moyenne souci na nga zali bato baza ya kozanga lokola ngai balata kokobar de la SAP de façon que ezwa temps vous comprenez au lieu taba makambo tout monde na mboka chinois makambo na bagi expatrié chinois bazo sécuriser chinois bazo PC là ba subvention pour bailler l'Arabie sur ba plan oyo lati lelo lobby dai menga mona mboka bazo sala plan na habité ozola na internet ozo mut internet olanda quand même ndenge western alela il y a un congolais non c'est un problème il y a niveau tala par exemple oyo mona mai western pe abeta boro oyo za or oyo za or ozo mona chercher la couleur voilà oyo za or oyo surtout kebo oyo za nguma oyo za pièce na lingana lata na braza na banda osala na banda obule na oyo eloni na lata pesa poso moko lipapa nango na ceinture nango eza na palais donc na banda obule na banda oloba c'est-à-dire le son na koma niveau te le son golf ne subaka so moni lo to likolo ya Weston ezanga ya coupe oyo awawa naza nango ya marque ya trip mais na beti yango double na kanisi souvi na question neti babiloko oyo siki bapeti wana makama forme eza makama lara neti oyo nguma oyo kuna suka kuna kroko donc baposo eza ebele eza makama mbongo bapeti wana basalaka wapi utaki koloba likambo kosala ke olie bacontinue na vie bacontinue kasi nga bulo na ngango bulo na ngango oyo etikeli part à l'état soutenir tous les moyens pour encadrer jeunesse. On a entendu tout à l'heure gouvernement. Voilà. Gouvernement, il n'est pas actif pour moi. Mais peut-être demain après demain. Bah, vous allez conscient, bah, vous comprenez que non. C'est le coup fort. Voilà. Congo Zarane voilà. Congo vraiment Zarane voilà. Mais le roi n'a pas envie. Dans ce bunda, ils sont coordonnés, ils sont Congo et Abrique Yabo. Un peu pour moi. Écoutez moi TV. Moi qui te skid, moi mon pépé, moi ma machine, na qui nous arrête. T'as là si on niveau pauvreté. De l'eau au moment où tu n'as pas de fangoté, pour ça diminuer par rapport à vision nanga, mais nous avons greffé volonté. Tout ça li, il tire les par gouvernement, bah yakawa, bah son barba pièce.
tu as rappelé bango misusu mais tant na premier ministre d'autres musiques makambo nyonso tozosolo tozalaka na projet ya osala yango ntango ekomi proche ya sauté donc ça veut dire alongwe donc soki azalaka tolingaka tosala yango ntango vide natake mwana mai mpe akomi mwana mai neti kaka ebandi bien après dernière minute neti ka marque oyebi kaka époque na ye batutu bazoloba pozwa pognon matata oyebi yango ti maître 6 ndenge aza wana ana bula pognon mais maître 6 matata poto 6 ana yo papa griffe anemo passage non émission olobani bato baretenir eza www Congo dialogue ya Francine Ngembe la femme en haute qualité. Francine Ngembe, félicitations. Vous avez un journaliste à Makassi. Vous comprenez, c'est-à-dire complexe, ça tu as posé question et voilà, te répondre à la question. Francine Ngembe, naebi que ma vie est belée. Ma vie est belée. Pour bon ça là on a qualité. Nous avons une caméra, nous avons un caméraman Darby Matuka. Darby Matuka. Est-ce que vous changez à comme pas mané? On a Zini Kumbi nous embelli. Zini Kumbi azo vendre sa idéologie en akini. Donc naebi que et vous faire vivre quelque chose. Ngato tindela nga ba unité té. C'est libérer bana mayo bazo tambola. Atama moto mon robot eza fo marambo. Atama car moi dimi fo marambo. Talara yo. On se comprend mère Francine. Na sepeli ato. Félicitations, beau Zalara, peu Zalara bien. Et moi de la femme, moi je pense que nous tous Mbotenanga Asuka. Il y a moi de la femme, que Dieu vous bénisse. Normalement, la grandeur, nous, ce que moi via Banama échanger. Merci à toi. Likondangwa na tia, ba vie, ba YouTube, ba partout. Net si go ba so ngapenda mpavala. Ngambani bazoenga na idéologie kaka. Les gars, idéologie. Merci beaucoup, merci à mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci à Francine Mwamba, papa na Francisca. Faut pas ça bango tout. Mobile Francine. Merci à Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci à Francine Mwamba, Francis Mwamba, na Kati Australie, na Melbourne. Et pourquoi pas na Jorgi Samba, le procureur autrichien. Il y a Jorgi Samba dans le Lomabé. Merci papa Griffier. Vedi Bosomba. Bosomba. Souci na ngeza pesa numéro. Pesa numéro. Bateau barotala. Parmi Batouana, il y a eu Francine a roti kangate na conseil. L'arté, formité. Des choses gara. Conseil d'amour et ça en vrai. Numéro est 081 90 70 290 081 90 70 290. So go bandela ngo lisusu 081 90 70 290. So lingo yeba ke ndenge nini Weston na komisa ezoba na makama musala yo ya kaka au mona forme eza na ngutu ebele. Donc on a pesi batu nyonso ba plein de bonnes choses, que Dieu nous bénisse tous. Mais pour reconnaître Nzamba Zanzambe, Hermo Fukami, merci pour Yenda Ebi Vérité. Merci à Matunyosu. Amen. Merci beaucoup. Bisobe to pesi mbotana bela dinganga mila bela oya Julien Botala tala le mbokate de la presse congolaise. Et pourquoi pas na mima wetu beti bwana océan ya munene. Quant à moi je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opérer sans Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opérer sans